alors officiellement ça profite quand même ça la route mais ce qui me rallie avec des armes me rallie avec parce que Kofi Ndazana ba agné azawana il faut ça na momi on a na mwasi on va offrir na palais parce que la bataille na bona ajona na ajo Kofi Ndazana ngo à cause de la liberté na ajo Kofi Ndazana il faut ça na mutu moko asunga na makabebele quand tu as 17 ans ngo Kofi Ndazana bora ba na 17 ans il s'est engagé à la et face à la mutu moko sala wana toujours ba sapota kaye olomite vena biso rambo non c'est que moi na des ans top on peut ça top ça pas Kofi avec bisi libota na e ça faut ta distance te Kofi moni soko landi bien mutu oya sali ke alia mère alia na Kofi olomide ba kabona c'est di distance et ça di distance ta sali ba kabona yene mutu lokola azana na vie ya kindumba na vie ya kozala auto benga ba brazo un bordel ozolanda azolinga toujours makambo wana ozomona alors atika vient na biso rambo Kofi Olomide atika e à l'aise Kofi Olomide ko ça la tenter que a pirater compte ya mwana na ya kosala ya mote a kosala ya mote mwana yo boti o pirater compte na ye ozomona ezala ratez e kosala ya mote ko zape na tala pe likanisa te Kofi Olomide na mito yo ve akomo kisa akomo de ngada daika minte so ba bokechu oya ko ya ba ko refoule ye oya ko sala erreur ba ko refoule ye na osenga na gouvernement congolais na gouvernement français bazala bomoko po ete eloko oyo ekende bien po déjà honneur ya Congo c'est Congo qui gagne fali po banda ki etele makuna atelemi pona ba Rwandais te atelemi pona ba Ougandais te atelemi pona ba Congolais drapeau ya kopepa wana eza honneur ya ba Congolais ba africain nyonso ba yebi ba européen nyonso ba yebi ke mutu oyo ke kobeta wana c'est un Congolais ba mona Congolais azo ke ne kobeta musique vous les Congolais bozo ko empêcher ye ke abeta musique là comme ba cimetière wana ozomona ko kene na cimetière on lela wana eza no ko respecter ba morte Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Voilà, chers amis téléspectateurs de la 3xW France Télévision, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakibo Nzambe. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Lokuta na musique avec Yannick Wenge. Moto Atonda Nakati Nakibo Nzambe. Vous êtes tellement ébélé, vous avez la émission na Bisso, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Paris, vous êtes à Kinshasa, vous allez à Londres, vous allez partout et pas Ewapi, ils ont mis Bino, vous êtes à la Bisso. En tout cas, vous êtes tellement ébélé, c'est que Kimia et Vanda, vous êtes à la Bisso. Merci beaucoup de vous abonner, vous aimaka, vous partager l'émission na Bisso en tout cas. Bato boza ko s'abonner pe na chaîne na biso en tout cas na pèse bino merci c'est de Kimia Evanda au Mabota Mwabino à travers cette émission aujourd'hui j'ai reçu pour vous Erzum Bayo malgré bataille autour les rebelles à l'école du soutien le loto yambi les sous na kati émission na biso to me camper ko sola a créé lac na kati le pangu na ye c'est moment moleka ba congolais nyonso ça le no bato na manki on émission ka continue Batoyo, bana bezo, ba sokola, o ba yawa, ba pique-nique, o ba yawa, boyaka na loponga moment moleka. Là que ezawana wana ambassadeur na biso. Merci beaucoup na Sokola Mukongo. Qui j'ai Sokola Mukongo. Pas venir biso chide de braza. Mudasala marama bien, to ça la raté. Sanso chef Adizol. Chef Adizol azawana. Bedenzao. Malgré que vous avez un anniversaire, mais chef Azala, il y a un anniversaire, il est très bien. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, comprenez-vous dans cette émission, la Bisso. Baote Okanga, camionnette moula de Sanes, mon Kimbango pour le Bakeno, Kofi Alala Maman Naï. La ministre de sur la bouillade à la prison. Réaction Zani. Il y a une réaction en Zali, Bilor a bon ça les maïs qui est bien. Et qui est très bien, qui est très bien. Moni, Banjir, comme moi trop, ça, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, et ça, c'est que ceux qui marquent par contrôle, et ça, c'est que toko mako finga ba mama ya batu, toko mako finga ba parents ya batu, to finga ba famille ya batu. Réseaux sociaux, et ça bongote. Ko na télévision, na réseaux sociaux que Kofi Olomide abimara na mama na eza deuxième injure Kofi Olomide aza parent aza responsable aza na famille marga mbutu eza na kata famille na mais
okoki koloba bongo te devant public ke Kofi alala mama na ye on sengi nini siko voilà te wana sengi lokola ba bombi no bongo justice mboka na biso esa musala ba bomba ye nanu avanda pe tanga kobima alors ça la ngote pe bato bazaka na sima ba fingaka ba parents ba tuneti na mona na émission moko ya magi jeune moko boye pati nzoko il faut quand même ça la ba manière ya bien koloba ko finga ba autorité ba sexe na bango koloba bongo eza mabeza ezola te ce que ça la combattre cette finga bato ezola c'est éducation au place au coli place aux alaki je sais pas la éducation normale ndenge monte yo eza eza ya mabe voilà. Donc merci tout le monde bakangi et après balo ya lobby que non ils ont bateau bataille kotinda ya loba batang ba kuma ba fali nem datinda ya loba bon ko tanga kuma fali abi ke fali aza icône fali aza muone ya Koffi Olomide wana zolinga kaka abongisa nzela azolinga kaka abongisa nzela pe po ki apesa fali baso nezalaka sanso na biso ya Afrique du Sud Jomo azalaka ne bien apesa fali so omoni wana siko esa mabe fali akokoti na mutu teke oleka na télévision ofinga mutu lokola Koffi Olomide pe Koffi fali moko lobake mukolo oya ko manquer Koffi Olomide eza ke carrière de seke komi na suka mais le bato ko manquer Koffi Olomide te bakomo manquer Koffi Olomide par rapport au ba mankake ça peut ba propos mususu oya ye moko linga Koffi Olomide linga moko sala ba black Koffi Olomide linga ko sala ba black Koffi Olomide linga asana batu bien mais siko ko sala ba black wana Koffi Olomide sala nango batu bakomi siko ko kota wana ke pote ba mona lokola za parent moko za irresponsable un vieux moko papa moi na mito na musique na biso Koffi Olomide aza number 1 na musique Koffi Olomide aza icône te fallait ça number 1 te aza number 1 te fallait ça number 1 te bo biloko Koffi Olomide asala Koffi na komi na fali na komi na ngote fali na komi na ngote Koffi Olomide beta ba stade ya minene na Afrique Koffi Olomide bana carrière en Afrique beta na stade moko de ça non Koffi beta te fallait so beta numéro 1 Koffi aleka na ba télévision internationale ko confirmer que aux ala congolais libosa beta yu arena bon ko beta yu arena liboso ngolo bate ko ça numéro 1 aza ko oser que abeta yango ke c'est le numéro 1 ka Koffi c'est numéro 1 na nenge na numéro 1 ke na biloko ya sala makabo ya minena sala fali ipupa aigle nanu asali yango te to mema ete ke na niveau moko ke ya to niveau moko ke to mona ki akoma danger aza danger non akoma na niveau wana te alors to pesa to pusher na biloko moko oyo ke awosala makambo ya bien merci beaucoup yo arena vio betama dans réaction za nini ba combattant ba hotelema yepe kotoyo to mona répétition ba soldat ba télé ba policier ba okengela répétition fali na France ba combattant koto ba hotelema kenan ndule robeta te réaction za ni ba combattant réaction na ngezali ke ba refoule bango tous les combattants oh nyonso akoya ko bebisa nule ya fali pupa ba ko refoule ye peut comment to ke nango ti wapi to bundelaka nini to bunda ke o Kabila masgo Kabila akene Kabila kei toujours président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président oyo ke aye pona biso a support biso mandat na yango komi na suka marqué deuxième mandat koleka te ozolanda aye poti asunga ba Congolais siko ba combattant balingi batelemela ti wapi alors combattant nyosa ko telema ekiri ya baso ba iso ba bokechu oya ko ya ba ko refoule ye oya ko sala erreur ba ko refoule ye na osenga na gouvernement congolais na gouvernement français bazala bomoko poete eloko oyo ekende bien poete za honneur ya Congo c'est Congo qui gagne fali pour banda ki etelema kuna atelemi pona ba Rwandais te atelemi pona ba Ougandais te atelemi pona ba Congolais drapeau ya kopepa wana eza honneur ya ba Congolais ba africain nyonso ba yebi ba européen nyonso ba yebi ke mutu oyo ke ko beta wana c'est un Congolais ba mona Congolais azo que ne kobeta musique vous les Congolais bozo ko empêcher ye ke abeta musique nali ka ba cimetière wana ozo mona ko connaître na cimetière on les la wana eza no ko respecter ba morte
Et ça qu'on respecte ba mort te. Et donc on a tant Natala qui a tout fait total en on a zaki na le gouverneur Steve Delma. T'es meilleur longue de gouverneur na commission. T'es na la longue ba candidature. Ba candidature en tant que Manza to le lope to refa na pe chef d'isola comme gouverneur à Manza. OK. To mona. Et ça que au chembo on a yo to go voter biso ba na Manza to go voter yo. Gouverneur na compte voter a compte te. Na ka ki ngala le so no bon fa comme gouverneur. Bof na comme gouverneur tous la élection pour te tous là ba nzoko mibale ba kutana nzoko mibale wana c'est ba kutani hein le seigneur de la vie président de tous les hommes d'affaires Mohamed Moleka ba kutana na ndeko na ye c'est ba kutani azoluka mo ba kutana modango azane busy mikolo nan Mohamed Moleka voilà baluka merci beaucoup chers téléspectateurs on va polémique et belle ozomona biloko wana bacimetière wana biloko bacimetière eza ko respecter bamort te oke na cimetière ngai bozolakisa déjà ke mutu na yo éducation en famille siko bana na yo opesa bango éducation nini opesa bana éducation nini alors bacongolais nde baza wana batika Fally Ipupa Aigle abeta nga aza wario te. Je suis congolais. Au milieu du village. Quand tu as un chroniqueur, pour te soutenir, ne konabiso Fally Ipupa Aigle abeta iware nanaye abeta yango bien ezali honnête. Tout le monde va gérer babeti babilo quoi. Tout le monde même le Sénégalais babeti iware na. Congolais. Voilà. Un zoom à faire Kofi Olomide du Diston Marmo le Kabele du Diston lobby Kofi azo créé contre Del Piro pour battre les maladies d'Iston. Maman va Diston tout le monde va dire maman il a Kinshasa n'est pas problème ça n'est papa. Diston ça non maudit. Répétez ça. Diston ça maudit. Aza fi o otiko mona bola muté. Diston ne azawana na vie na esoka meki ko sara Kofi otiko lobota te. Répétez ça. Otiko lobota te na vie. Akobota ka te pote aza na 4 malédiction. Aza na 4 malédiction nyonso ko sala ko simaka lisute pote azo créer ba okomo ningo créer ba base pona papa na yo maman zo lingo lobate kutaka sindi azo kata Kofi libandi na miso ya télévision ba réseaux sociaux mais ça est bolingo c'est bolingo to fa na la parler mère faïda manya kapinga moi si na ngai on a respecta kai mingi bon sindi na fa na rappel alors officiellement ça Kofi te quand même au salon mais ce qui me rallie abeti des arts me rallie akei si Kofi na zona ba âge na zawana il faut ça na momi na moi si on va faire na palais parce que la bataille na bona âge wana na âge Kofi za nango à cause de la liberté na âge Kofi za ngo il faut ça kana mutu moko asunga ka na makambebele quand tu as 17 ans nango Kofi Olomide ça na bora bana 17 ans il s'est fois ça là et face à la mutu moko ça la wana toujours ba sapota ka ye Olomide vena biso Rambo non c'est que moi na na ça na top on peut ça pas Kofi abebisi libota na ye ça faut ta distance te Kofi moni soko landi bien mutu oya sali ke Alia mère Alia na Kofi Olomide ba kabona c'est Didiston eza Didiston ta sali makambo wana yene mutu lokola azana na vie ya kindumba na vie ya kozala otobenga ba brazo un bordel ozolanda azolinga toujours makambo wana ozomona alors atika vient na biso Rambo Kofi Olomide atika ye à l'aise Kofi Olomide ko na tenter que a pirater consciemment na ya kosala ya moté a kosala ya moté mwana yo boti o pirater compte na ye ozomona ezalaka te ekosala yango te okoza mpe na tala mpe likanisa te Kofi Olomide na miniti oyo ve akomokisa akomodekadaika mingi te te via koli via tokende déjà alors nde azokende azopréparer déjà ke ndenge akokende boyokende mpe okola bobi akokende kodai atiki mpe mwana te na sindi eloko moko te papa Kofi aboti na ebele Kofi aboti na ebele Kofi soki bana kozala ngo na vie bakozala ata ba 52 ba 53 oyo aboti mais siko sindi se Kofi so aza te sindi azo eloko te ya Kofi te sindi na lelo te biso na passe toma subor zembe mo na sute zembe ngo ezalaki elimu zembe elimu elope biso mpe mo se veramo ah c'est que sindi pala te borwana
Arrêtez bon ça. Arrêtez bon là c'est mais lui moi. Anniversaire na ba monte on a musicien ba souhaiter réaction ya yo ba journaliste ça. Ba musicien ba sali bien ba souhaiter faire Antoine ba souhaiter omoni ba musicien c'est ba mo kena biloko wana omona ke to mona ki ba posande ba fandaki. Ba fandaki ba moko mage deux personnes basala quitté to ba musicien peut pas kendeka na li rwana basala na bo moko le peut to ko mona marge dynastie ya faire simbité to mona pe basangani pe basali pe makambo belé dynastie simbité non yoso kango ezo beta kikangi ezo beta wapi dynastie simbité ah faut la vérité na plateau na dynastie faut la vérité soki to lobi vérité sans so yebi sans so to fane to qui est malgré chide aza gaulois chide de Brazza aza gaulois mais yebi que dynastie et simbité faire égola à la promotion il y a dynastie azon studio to sa promotion à la promotion nan OK à la promotion bore kende liboso Osolanda toyoka yango bien toyoka bien chef a isolé le DJ number 1 na biso ya mboka oyo ayoki sabiso ngona maki omoni ke re mo ba mise ba sala ba mise ba linga ko boka ba DJ ya Afrique Cité pourquoi na ye ba raté sala nini alors on ba fula ba on mboka o omoni toki boka bilki to ba libanga paraît-il na nzembo ya poison chef azali azuli banga félicitations mais toyoki na nzembo ya Bill Clinton ebimi ebeti bien mais yo babwaki yo te ah mon cher Bill abwaki yo te nouvelle énergie abwaki yo te ekufete wana na polémique ekufeli te merci beaucoup tokomoki na suka pesa message kato kabona ya na pesi message na pesi mote na bana mbanza tout bana mbanza bomoko na pesi na président ya mbanza Machuda François Miguel King Kabo 3 fois King Kabo bongo nani modango 3 fois King Kabo président ya mbanza 3 fois King Kabo cérémonie pour le président ya mbanza OK na pesi Sissi Selenge fashion l'homme à Mercedes Katalibandi. L'homme à Mercedes Katalibandi. Na pesi mbote Steve Delman notre gouverneur balobi mutolongo la complexe Zambanza. Kelly la Roca longo la complexe Zambanza garçon propre ya Mbanza Kelly la Roca na pesi chinois kayumba malembele mbote na bosanité 1000 gender trésor 1000 gender papa mapangu jeune oyo alinga soma katikati ya njili kalamita soma katikati ya njili na pesi mbote le seigneur de la vie moment moleka obede nzau agence Noëlla NG business na pesi ba wario tout mbote ba golwa tout bazala bien to soutenir iwarena ya fali pour pas fali abeta musique na ye bien Yannick Wenge jour wana eza fête ya ba congolais ezate que Macron fali moi c'est Marco boy non tolingi yango te tolingi toza toujours na nzela Yannick Wenge merci beaucoup. Voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin ezaki c'est on pour la bino Zumbayo mesdames mesdemoiselles et messieurs au côté de l'émission ba liboso en tout cas place on commis subscribe to s'abonner ou s'abonner on sala malamu merci beaucoup na batutu pour assister na kati émission na biso merci beaucoup na DJ Chef Adizolele merci beaucoup na président Chile de Brazza merci beaucoup na Sanso pourquoi pas Mukulu na vela biso de Kombo mais faut besoin aujourd'hui ko tarabma ingénieur Viviane na peso mbote merci beaucoup d'être là merci beaucoup na bandeto tout bozaki wana bo assister à l'émission na biso en tout cas et sali kitoko DJ Chef Adizolele DJ Camerounais avec la sima caméra merci beaucoup président Chile de Brazza bon ça mon Congo et ça va bien merci beaucoup. Team France Télévision, Neymar. Salande Makam.